oza ko sala ba film moko boye oza mutu oyo aza ko boma batu na mundu ki na maboko oza ko éduquer baste oza ko do na rôle oyo zui déjà na lingomba par rapport ndenge biso tozalaka na mibeko okoki ko pratiquer yango yo oza réalisateur ko sala ba film oyo eza ko éduquer masse eza ko sala ba film oyo eza ko bongola bato eza ko changer bato mais yo ko sala so ba film oyo te oza bandi yo moko nanu bandi nanu ba rôle wana ba film wana siko saila mwana na muto bandoko mela no diamba wana sope cigarette wana na yobi bale boza ndenge moko oyo oza ko sala na kati ya film et oza ko s'incarner déjà mabe kati na yo oza ko s'incarner mabe baloba te et puis oye na film ngo wana o lakisa bato ke eza vie privée na nga bo vie privée na yo ya bosembo eza te bo fo ezala ka vie privée ya mabe kaka ndenge osala ba film mabe kaka ndenge pe badokeni sepe okenda pe déjà ba boîte kaka ndenge pe okomela ba cocaïne ba po ba vie wana ya ba film wana et même makabato na ba drogue na ba cocaïne na ba vie ya mabe oza ko sala déjà ba publicité ya ba Don Simon ba 20 o abengi Don Simon biso to mela 20 mais oza ko lobela to likambo moko bo wana ngo posa ba kumisela yo yango likambo ya mabe biso to mela ka 20 ale to ke ko lobela ngo Don Simon, n'importe quoi. Et puis, ozo ko fungola mbanga na yo ozo lobaki. Nga soki rôle nange sengi na zana bar na ozala. So rôle nange sengi na mela masanga na omela. Donc yo so rôle na yo sengi ola la mwasi okolala. Soki rôle no sengi omela diambo komela. Soki rôle no sengi omela drogue ou cocaïne okomela. Omoni l'argent facile yango wana. Wana eza mutoki na otende konanga. Et puis mutu eza ko yebana na misala na ye maka ba film ozo kende ko sala eza misala na yo eza ko bima parce que mba okanga na lobaki moko na moko misala na ye ko yebana kimona meso ba film ya bongo mwana mibeko wa simba ka bible soit des ankengi a sala ngote après avoir ko simba bible okyo ko lata perruque okyo ko sala film aussi mundu ki odo beta bato parce que mba okanga nyo wapi apambolote ozo ko s'incarner misala na yoti tango ozo beta masasa esprit ni ekota kati na yo ozo ko teya bana ni bana pe ba dosima mindugo do beta bato ce n'est pas ça alors ko yela ngolo yenge ko répondre ngate lo koza na raison na bato bazo landa yo wana ba mo lo koza na raison te yebaka yango splendeur omoni kaka ndenge o ofingi papa Tracy ndenge yo lobi ke papa Tracy azai lo côté pa na yo yebaka pe papa Simon Kimba okiangani obinisi déjà lo côté pa na yo pour papa Tracy asalaka o papa Simon Kimba okiangani atindaka ye eza lokola roi azana prince na ye sikoyo yo lobi okoyokela prince te okoyokela ka roi eleki 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans roi kufi prince wana oyo lobaki okolobisa te ye sikoyo akomi roi suka no eza ndeni yo lingi na yo sobi ki mona meso ki mona meso eza na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko te ezali elombe na lingomba oyo otuna baoyo bayebika botala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Okombo ya tata mwana pe tata moyo enceinte. Bienvenue chez nous, merci na tout balinaga. Maman Francisca Kabalenda, la princesse d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. La princesse à papa na ye lisusu. Donc so bomoni la princesse aye. So bomoni maman Balenda aye. Donc bozwa kabaketi bozwa tan ya kolanda. Bozwa penza tan ya kolanda bande konanga. Pote awa. Ezali évangélisation agressive. Si j'ai la biso ya lelo na yeko répondre papa la biso splendeur
na ko répondre bo benga ye azwa kiti na ye avanda yo kanga bien boye bisaye ya elombe aye oya banga ka mutu te oya tonda na nguya nyonso naza na pouvoir donc Splendeur akoleka liko na ngati akoyela nga ba grimace te po na ozongisa ye na nzela po nalandaki kitoko nalandaki kitoko siko na ya ko répondre ye na buzoba oyo asalaki etango ye amoni ba image na nga azwi mbala moko palpitation sans maîtrise afongoli caméra ayeko répondre à déborder amilakisi qui ye en réalité. Alors bato nyonso balandi ye bamoni ke aza na raison bino nyonso bozoyebisa ke oza na raison vanda na yo boza ba bébé spirituel manque de sagesse spirituelle bozokoka kote ya ndeko na bino te po te bino moko pe boyebaka bisika toza te po te bino moko pe boza bato ya solo kaka lokola ye nga na koyebisa bino boye bandeko évangélisation agressive eyaka na makambo oyo eyaka ko édifier mutu ebakisaka mutu implice. Alors faut bolanda kangana kimia na koza en tête reposer ko bosa na ko s'abonner te boye bisa Splendeur aya nanu aya ko yokanga nalobi boye image Splendeur auti ko tia na chaîne na ye atie image alakisi na lox wana na lobelaki oya lataki na yebaki ki alataki ezalaki chapeau donc na lobaki déjà que eza mabe un kimbangiste oko lata biloko wana te ye aye siko na ba image alakisi ba image ya film oyo ye aza kosala so bena ba bato ma yele bo vala nanu wana bo yoka nanu bo comprendre makambo nga na olobela aye la vitesse nyonso aye ko lakisa film oyo ye azosala tina alatelaki perike wana achedi biso film wana ndenge asimbi munduki ndenge baza kobunda tango nga natali film wana tango nga naza kolanda makambo nyonso oyo azobimisa naye ko comprendre na bi Splendeur aza 26 po 26 babotamaka nango Splendeur ami monaka aza très philosophique bato ya mayele bato ba questionnera makambo nyonso nzoka nde makambo ya Nzambe ekendaka bongo te makambo ya Nzambe eza na mosusu tondimaka yango na foi sikoyo ye tellement kami tia na place ya bato ya mayele makasi donc a questionnera nyonso exia ko questionner nde ekomisaka bango ke obiso totanga boite makambo na ndima te donc mwana koma ko ndima ezate siko Nzambe pe alingaka bato ya bongo te yango wana même papa somanyi bongo kyanga na lobaki bozwa na bino mayele ni botikelanga sagesse excès ya kolinga ko découvrir nyonso ya koyeba nyonso na ndenge ya intelligence na ndenge ya mayele ya classe yango nde esalaka ebungisa mutu nzela okomomona ke bato wana bazala na bango na raison et puis na koloba lisu boye 26 eza idéologie oyo ebandela mokili ezala déjà ezaka vert blanc te bozomona vert blanc 26 vert blanc te eza idéologie oyo ebandela mokili bandela mokili donc soki oza na kati ya kimbangiste nkamba soki oza na kati ya kimbangiste pena lingomba ya Nzambe soki oza na idéologie ya 26 ekobanda ko se manifester kati na yo suka okoma kokotela bango bando pesa bango raison okobima mingi pe baza na 26 bana idéologie wana siko ya bango te 26 te baza na idéologie ya trinité ya bonzambe idéologie siko ya molimo mosantu ya église kimbangiste ya solo bawado sentir ka sika baza vraiment susu na sieste na bango te bakoma balongwa bakozonga eza bongo eza idéologie oyo banda depuis bandela mokili mingi pe baza libanda
ngana za sona solo na bato boy na betela ngomba histoire ya tasimo kimbango soto komi na place oba église kabwana e kozana mutu mususu omona awondimela yo e kozana mutu mususu okotela bata 26 c'est ça eza ba idéologie ya de idéologie donc ya nzambe na ya satan bato mususu ngana mutu mususu aza ya bango oui ngana na bandeko na nga mususu na otanga kombone te exe ya kolobela makambo ne ko comprendre que te oyo ana aza elembo nzambe te aza 26 yango na to mona et pas splendeur trop comme mona wa mutama yele o vivanta ko tiena nzoto donc comme moni ke yo yebi mingi après o bokendaka koyoka wana bokoma ka sir nango ale fwa na bino mweza susu makasi ezate suka esala nini ememaka bino yango wana tozomona ke balobeli oka bomba moko ningani oke kobimisa kutu ya grave makambo kutu ya mabe oke kobimisa oyo osalaka donc na privé ndenge oza wana osalaka bafilme ya mabe makasi bongo donc bakopesa mpe role ya drogue osalaka okomela mpo olobi soki omasanga na komela apo oteya bato nini omonani peza kozana ya nzambe te omonani peza kozana ya elembo te na tango tozana ngo nzambe akoma mpona ba oya ye eza kolakisa na bizaleli ya yo deje bimia ya yo deje bimi ezalaki na nkuku eloko mo ebombamaki na nkuku mebimi na mpwasa nzambe babombamaka ye te donc abimisi yo libanda mokili emona tango décision ya nzambe koya kobimisa bato nyonso ya mabe yo ozomona deja ke oza ya ye te okende sikoyo ndeko na biso splendeur aza moto alakisi mpenza kiyeye yango wana esengelaki mpenza ebima en tout cas nzambe soki alingi asala likambo abimisa misala ya moto na misu abimisa moto ayeba kati ya moto elakisa mpenza aza nani asalaka na mwa likambo kwa mokie soki azalaki mwana elembe mwana bilaka alinga aza na maîtrise epuis pe akosala filme wana te oyo azoyela azosalela minene aza acteur ya filme te mais aza bandi ya filme mutu moko oyo pena bandi na kati ya filme boza kobeta bato masasi boza kobunda epuis na yebi te na niveau oyo biso tokomeli nango na kimondimi oyo biso tolati ntango tozalaki bato ba distraction libanda baloyenge wana okocomprendre makambo te na miniti oyo nde tocomprendre déjà conscience ekomi kosala boye soki nazoya boye eza na ntina na kimondimi oyo biso toza nango tondimi kosalela tata simoima okiangana nzambe tondimi kosalela ye tokomi kotosa mibeko na ye toza kosala mosala na ye toza kolanda ye à la loupe mibeko ya nzambe batosaka ngo yo déjà soi-disant babi nkengi ntango ozosala filme oyo ya kosimba munduki kobeta bato masasi ya kobunda makasi bongo oza koedike master po réalisateur ya filme eza yo moko réalisateur ya filme donc yo kuto kozwa place oyo ke ya pasteur mais pourquoi yo muto edikaka mas oke kozwa rôle oyo ozobeta masasi tala omona États-Unis ti okoma komona bato bazalaka na babanduki na ndako bato babetaka masasi bakipaka te eza bafilme oyo banda kotala banda bomwana ebebisa bango mitu yango wana bato donc soki kaka mwendere abimisi munduki abeti mpona nini bafilme wana edika bana te me ebebisa nde bato esunga te ata mokie bafilme wana bomonaka eza biloko moko ya malamu te même biso bato bando pesa biso jamais kosomba mwana munduki opesa ye tango osombela mwana munduki opesa ye kotia ideni na mutu tango soki bobino mo botali ba extrait filme ne botia botala siko image ya bandai kobimisa elongo ya bandai kobimisa na film ango yo mutu yo oza mwana ya mibeko na tango toza na nzambe aza ko récupérer biso libanda aza ko récupérer bana na ye aza koteya yo mwana ya mibeko oza réalisateur oluki mbongo te siko yo oza réalisateur ya filme na yo okokozwa rôle moko boya bien
po oza moto pe oedikaka mas oza moto osalelaka tata Simon Kimbangu Kiangani zwa rôle bien zwa rôle oyo ata na kati ya film yango soki eza na pasteur kuna nde namonaki otie na pasteur ozwi ata rôle ya kipasteur mpo déjà na vie réelle na yo okoma déjà soi disant nkengi zwa na rôle wana okoki kose manifeste yango na kati pourkui okoki kopona kaka kozala bandi na kati ya filme oza bandi oza koedike mas te epuis ozo kofungola mbanga na yo ozoloba ke nga soki rôle na nga esengi nazala na bar na ozala so rôle na nga esengi namela masanga na omela donc yo so rôle na yo esengi olala mwasi okolala soki rôle na yo esengi omela diambo okomela soki rôle na yo esengi omela drogue ou cocaïne okomela omoni l'argent facile yango wana eza motoki na yo te ndeko na nga biso toza bato ya mibeko ntango toya mibeko faut topratiquer mibeko na biso partout tozokende il faut pratiquer yango partout oyo ozosala wana ezala te obebisi epuis ozoya na divacation ozoya koloba ozoya kokumisela bato mpe Don Simon eza 20 balobela yango ata te 20 wana yo moto osali yango epuis mpe 20 oyo babengaka eza 20 bokoyeba ata Don Simon oyo te nga na 20 wana 20 bakumisa yo na 20 oyo eza alcool ozokoponaka misala ya mabe misala na yo nyonso eza ya malamu te eza kobimisa kiye yo ozokose manifeste kiye yo kati na yo ekomi kosala donc mpo na yo otali ke tosaleli papa Simon Kimbangu Kiangani mingi nasali makambo ya lingomba mingi nga mpe naluka vi na nga oyo eza vi na nga privé ozoganga mpe vi na nga privé vi nini yango privé donc soki oza na vi na yo privé ozwa mibeko tie à l'écart donc vi na yo privé nzambe etali ye te donc mibeko ya nzambe na vi na yo ekoya te mpo eza vi na yo privé donc soki okomi na vi na yo privé ozwi mpena mibeko botiango na mopanzi nanu ça veut dire que nasaleli tata mingi na lembi nga mpe na besoin ya vi na nga mpe nakomi na besoin ya vi na nga yango wana ozobenga vie privée oza kosala ba 20 oza kosala ba filme moko boye oza mutu oyo aza koboma bato na munduki na maboko oza koedike bas te oza na rôle oyo ozwi déjà na lingomba par rapport ndenge biso tozalaka na mibeko okoki kopratike yango yo oza réalisateur okosala bafilme oyo eza koedike mas okosala bafilme oyo eza kobongola bato eza kochange bato mais yo kosala so bafilme oyo te oza bandi yo moko nanu bandi nanu barole wana bafilme wana siko osalela ngoni na moto bando komela no diamba wana so mpe cigarette wana na yo bino mibale boza ndenge moko oyo oza kosala na kati ya filme oza kosencarne déjà mabe kati na yo oza kosencarne mabe baloba te epuis oye na filme yango wana olakisa bato ke eza vie privée na nga donc vie privée na yo ya bosembo eza te donc fo ezalaka vie privée ya mabe kaka ndenge osala bafilme ya mabe kaka ndenge mpe bandokeni se mpe okendaka mpe déjà baboite kaka ndenge mpe okomela bacocaïne mpo bavie wana ya bafilme wana ememaka bato na badrogue na bacocaïne na bavie ya mabe oza kosala déjà bapublicité ya badon Simon 20 oyo abengi Don Simon biso tomela 20 te oza kolobela to likambo moko boye wana yango posa bakumisela yo yango likambo ya mabe biso tomelaka 20 te ale toke kolobela yango Don Simon n'importe quoi yebaka yango splendeur omoni kaka ndenge ofingi papa Tracy ndenge yo lobi ke papa Tracy aza eloko te pa na yo yebaka pe papa Simon Kimbangu Kiangani obinisi déjà eloko te pa na yo po papa Tracy asalaka o papa Simon Kimbangu Kiangani atindaka ye eza lokola roi aza na prince na ye sikoyo yo lobi okoyokela prince te okoyokela ka roi eleki 10 ans 20 ans 25 ans 30 ans roi akufi prince wana oyo lobaki okolobisa te ye sikoyo akomi roi suka no eza ndeni tikaka biyoka na bilobaloba
yo moko yoko bitanda yoko milakisa ke oza mwana ya tatati yoko milakisa ke oza 26 pona ni boa bata biyoka yoka papa apo soki ayeli yo video o publier que papa Tracy muto ahebisio alobi que papa Tracy muto ahebisio o publier est-ce que na makambo nga na olobela na video papa apo ayela kayo eza na tina mais eza na makambo nga na olobe fo kota kaka kombo ya papa Tracy na kati soki ya tinda kayo o publier video okolo wape kaka te ke ayela ka kudala video na publier le fo kota kombo ya papa Tracy de yo pe ozo sepela nde bato bafinga kaye nde bato balobaka de n'importe quoi de yo po ozalaka na bango elongo do na miniti oyo yoko omonani pena Richard Banzala yo na ye boza ndenge moko omoni Richard Banzala na yo kolongola te kobakisa te boza ndenge moko obimi mama na dissident o bafingaka papa Tracy baza ba dissident obimi penza mama na dissident oza mama na mwana mabe donc ngana na abo mutu muso ko tindela nga ba image noté kaka papa apo donc mutu muso so azate donc bino pende boza so mingi kaka na fungoli caméra c'est que apo mutu atindi donc na muna age na ngande na zabwe papa apo atinda kana yenga babilo kutu ngana bimisa kutu kamo sakai ngaba tinda ngate yana batu mususu babenga nga bayebisa nga makambo tala boye lobela ngabi na se manifesta ka bongo te nga na zui révélation nango te loko te nini te na ko lobela ngo bongo te il faut na lala na tala so nzamba olakisa nga nini makambo ebele nga na boya nga batinda kanga te na salaka oyo nzamba lingi o nzamba lingi te na salade batinda kanga mutu atinda kanga te donc yo na lobaki yango deya na image wana oza kosincarne Satan et puis na uta koloba na image na nga wana na lobaki boye image oyo bafoto oyo ebimi na tina po nzambe ye moko alingi na lobela yango nasala émission po soki osalelaka yango deja kala otika lelo oyo kolakisa bizaleli na yo beke sengelaki mpenza ebima oko lakisa bizaleli et puis ozoloba peke ngai banda papa Rigen akufa ngabo mona nga sona bibana toile na ya koloba olobaka lisusu te pona nini yoka neka bato ba dissident ba mesana bango koloba ke ondenge ezana kuto papa Rigen papa za ko mutu aboma ye bino mokatiza pamba ende mutatele poison tellement que yo poza mutu 26 ezana makilano ezoko se manifester malembe alimbala moko ekoti yo po bino boza bongo bolata kombo ya papa Zako ke papa Zako mutu aboma papa Rigen pasi na bino nde yango na mona bino bazoba na mona ka bino bazoba siko tellement que okomi ko yoka mingi okomi mona siko ke bato 26 wana bazalaka na raison yango wana ozo koloba ke nga makama 26 wana na chaîne nange leka te omoni soki oza journaliste oyo eza papa somema okiangani soki oza netre yebaka ngo oza ya papa te banetre balongaka te landa video oyo yo kote na yo nsima ya nzambe nsima ya Satana ozali netre akazwaka place te ntango makambo eza kolobama ntango makambo ezosalama yo ovandi kaka ntango nzambe akoloba likambo esikoyo okozala na position wapi esikoyo mokili yango eningani voilà banetre balongaka te soki oza kosala tata sino imeokiangani fo milakisa ke oza ya ye baoyo baza kobundisa fo lakisa ke bawana baza ya tata te 26 ezali lingomba te ezali groupe oyo eyaka na mokili mpona kobundisa nzambe soki yo okomi kopesa batata wana raison eke yo olobi na chaîne na yo makambo bata 26 wana eleka te seke oza 26 oza penza 26 omilakisi yo moko mpe otali nasaleli mpe tata mingi nasaleli ye mingi naluka vi na nga
bato ebele yana bato mosusu babandaki journalisme ya nkamba wana kala mona pena mutu akala mais vie na ye mpe chanza moni nzambe pe atala ya moto aotalaki lobilobi oyo aochanza aza ya ngai te omona mpe moya mpe apambolo eza ta koma otala yo nano atala niveau okosirporte passe niveau okosirporte mwa banini yo kutu nano oza na pasi te mpo oza réalisateur oza na chaîne na yo oza kokumisa chaîne donc oza na mbongo ko oza na mbongo tellement koza na mbongo oza na chaîne na yo ozokumisa yango ozomona yango lokola France 24 omoni yango grave omoni yango old sikosala babiloko oyo eza éducatif oyo eza koédike batu oyo eza koédike masse okosala lisusu biloko ya mabe te lobi nango okoki kofungola bible otangeli bato verset biblique après ntango osisi oke kote mo bolati perike ozwi masasi obandi kobunda obandi kosala film même na bato tomona batéâtre congolais bapaster mosusu de la foi babima ndeni na kati ya théâtre ye azalaka paster lelo bakoma na baeglise ya minene siko yo deja oza na elembo ya nzambe na oyo na kati ya ndako ya mibeko okoki kosala film ya mabe ozoya mpe koloba de n'importe quoi ofungola mbanga liboso na nga bagangela nga te nga bayela nga loyenge te ndenge ozolinga oyela nga wana nga na wasukisa okoka te mikolo ya batata mikolo Paul Dibuya baokoka te batata nyonso ya 26 wana bazokoka te bongo yo mwana mokie mimi ozanyama kofinansi ye mwana koyela nga loyenge te keba nga na olakisao komeka te nga so olandi bien omonaki na te yaki yo epo nalobaki yango na émission na nga nalobaki na ye te mpo na yo koleze yo nini me na ye nde na yo koteya ye po nzambe na elingi ke balobela yango bela comprendre tina nzambe alingaki nasala likambo wana mpona nini po oyo eza kati na yo ebima elakisi pena koza dissident oza bato bazalaka lisanga na ba Jean-Marie Bololé na ba Richard Banzala boza bato bozwaka temps pena ya kosolola ale bakonveka yo deja oyo bandi kofuta na bango deja bandi kopesa mbongo oleti ngane na abo soki boko na ninga kada mona mutu yango wana wafutanga obino bolata ke oba futaka ye na mona bino vrai bazoba nga ezate pona saela nzambe na nga fuba futanga rien mutu moko afutanga te na pambwa maka deja naza ko pamba mpo nzambe moko ayebisa nga na sala musala na ye moko pambolanga na ba niveau mususu me mbongo ya boy nga loba ngo na olinga te na olinga papa pambolanga afutanga ndete me apambolanga me yo oza mutu moko ozoluka l'argent facile eza ya mutoki na yo te tango osala publicité ya ba 20 biso tomelaka 20 te eza lisumu nzambe apambolo te nga nayebisaka na mifille moko bota nazalaki na Lwanda nayebise oke koyekola manicure pédicure et puis oke koyekola komaquiller kokanga bato suki koplante babiloko wana nyonso oyekoli yango otangeli yango me nayebisi ekopambolo te ekopambola yo te mpo biso nde toza boye tokanga meshe te me yo ozokanga meshe toplantaka bakabelo te yo oza koplante yango bato ntango yo oza koplante yango oza kotia bato babote ya makasi ozwi barouge lèvre ya makasi omamiki ozwi otie ye manzaka ozwi otie ye basile osumuki epambolo te il faut osala ata mosusu ata mitie mosusu oza nango te abi ote na ye bosala bagato na bi voilà so okoma osala bagato na nsima bagato wana kanga data lelo opambwama koma kosala bagato bamisilma bateka ngulu te balia yango mpe te nalobelaki yango biso kutu nde toza na mibeko biso nde towana nzambe okolo mibeko toyebi nzambe tovandaka na ye me okomi kolemba mpo ozosaleli nzambe panda ntango molai okomi koprefere mpe okende koluka vie privé na yo toboyi te koluka vie privé me luka yango na ndenge ya malamu eza teke ntango koya boye okomi koedike masi okomi oteya apres ntango kolongoki kosala filme moko osimbi mbeli ocuba moto osimbi mbeli oboma moto c'est ça eske ata nzambe osepe opambola wana misala wana apambolo te apambola yo te
il faut osala eloko oyo eza ko éduquer masse osala eloko oyo eza ko teya bana po bana bazoya neti nga mwana nga za mwa mukie siko mwana nga tango azotala atala siko film abongo publier bana siko bazotala ba film wana bana bakozwa nini pana po yonga ozana boba papa cielo asimi bunduki papa cielo azobeta mutu masasi bakomona ke aseke eza na normal papa cielo kuto papa flitiste aza ko beta masasi asimbi munduki aza ko bunda seke biso beto bunda na biso eza na normal. C'est ça splendeur ozo sumuka papa ok déjà na nzela mabe et puis omi lakisi ke oza 26 ata lelo tata lobiti okende po les eza kati na yo eza kati na boza ebele bayela bino ba fausse information on a lobaka ba campagne diabolique basalaka pona papa zako balatisa ye likambo moko boye oyo akosala jamais na vie po bazali trinité wana ochotika biso eza papa dia ngenda propre siko papa kisolokele akoboma papa dia ngenda te papa dia ngenda asalaka mission oyo tata Simon Kimbangu atindaka ye siko papa dia ngenda papa dia ngenda ke asalaka mission oyo bayokanaka bango misato bayokanaka esaki tango nde kokaki nango akende tango pene kokaki akende po papa dia ngenda kokufa na poison te jamais soki oyo akufi na poison ezake ye moko alingi soki akufi na poison koza eza ye moko balukaka liwa oyo bakokufela ezala te kaka ebongamaki wasala bongo te akoka provoke eloko moko boye eleka na nsima ya likambo wana me ye asali abi ntina akufeli ezalaki ntango ekoki akende me akolinga ta eloko moko moto moko nde olinga sala ye ezwa place me bokotisaka papa azako na likambo te etango bovandelaka yango boloba yango pena bosumukaka na niveau moko boyebaka yango na bomoi bozalaka na kimia me na bawa esi bokotali ya baboloko kala bozwaka fimbu mikolo nyonso po boya bana mabe boza bana mabe papa kisolokele akoboma papa dia ngenda te eza bango wana papa zako se papa kisolokele jamais akoboma papa dia ngenda jamais eza babongisi na bango moko babongisaki ke tango na ye ekokaki epepe nzembo eya namona bandoki baza papa zoko dia ngenda moni ke bakangami na likambo ke papa zako mutu asali apesi nzembo wana pe bamuzali basala makambo avant amibimiseli deja nzembo po ayebaki ke azotika biso ke makambo kobima ebelebele yango wana esengelaki ke amibimisela deja nzembo po nzembo wana etikala koyembama ngonga na ngai ekoki nga natiki bino bana na ngai donc ngonga nande ekokaki so ngonga na ekokaki ta ngai kete bino boza bana ya Nzambe splendeur yo olobi ke oza mwana ya papa Simon Kimbangu kianga Nzambe yo bondela papa Simon Kimbangu Nzambe mais sikoyo comment yokoyeba ke biso tosala ba campagne po tokende kovandisa papa Tracy na kiti ya bokonzi sikoyo do yo mpe kozala mpe monene papa Simon Kimbangu kianga oyebi yango te oyebi na okeyebi papa Simon Kimbangu kianga te donc biso nde toza boye tosalaka ba campagne tovandisa papa Tracy après papa Simon Kimbangu kianga nakende wapi ou bien boyo raisonner nini na yebisaki bino na lobaka ngo mettre fois papa Tracy ne azaboy asalaka o papa Simon Kimbangu kianga na tindaka bango moko nde ba préparaka bayebaka question bango nde bazana batiki banzoto batata nyonso oza kwa zawana papa Mbenza zali les temps à venir mutu akozana trône céleste wana eza papa Tracy monde ozana obela pa liboma monde ozana oza 26 pour on obi déjà qu'aze le côté pas na yo merci beaucoup y a pas de problème mais keba na yebisa bino bozala prudent okofinga Nzambe bosala ba mna lo yengete okofinga Nzambe et puis ndenge oza wana elakisi kiyeyo mokile moni oza 26 ya makasi oza 26 ndenge oza wana
et monani déjà que ozano ya nzambe te et puis oza faible wana nguya ongana nango te oza faible et monana ki nango da depuis kala nga depuis kala ndolo baka mwana mwa mabe mwana za lolendo aza kotala okaka o comprendre que ane loko mwa malamu te kati na ye boza bato boza bolingi vie facile wana eza vie facile ozo sala ya mutoki na ote vie facile donc oza na facile à manipuler batata ba 26 wana lokwa ba Paul Dibuya ko yela olobi na kokota makambo wana te oh ya Simon ndeko na nga kolanda ka bato wana te kolanda ba makambo azoloba wana te bino bokanisi soki yazaki pena nzambe ndenga ti leo nazaka na mokili ndesi na kufa omuntu arezo bapesaka kolanda biloko wana te yo luka oluka osa obongisa avenir na yo susi na yo ezalaka nini na vie olinga kosala nini nga mpe nakosoutenir yo naza papa na yo monde bakotaka naza papa na nako mpe kosoutenir yo posano eza nini osala nini ntango olobi ote papa ngai monde bakumbamaka babebe spirituel ngai boye ale bakomi kosoutenir yo akangi yo monoko mbala moko okoka mpe su kodefendre tata te po mutu wana asombaka bato apesa mpe mbongo te oyo ebongisa vi na yo me akopesa kaka oyo kokangisa monoko bato wana baza na bamaniere ebele bazoelaka bato nazaka nanga moto ya mabe te yo mpe nondimaka mpenake ngai naza moto ya mabe soki na moto ya mabe wana nde tata simoki mbango osalaki nzambe parce que moki angane ndesi ya bomanga me nzoka nde nzambe asalama monene na ntango na ye aza komona yo namonaka mpenake bato omoni satana aza na bato na ye bademo nyonso bademo bandimaka teke nzambe existaka po bamonaka pouvoir oyo bango baza nango nzambe asalaka bango eloko te donc eloko te soka nde tokomi na suka ya likambo na ntan oyo toza nango eske bakomanipule lisusu na ntan oyo toza nango yango wana nzambe alingaka bato oyo bana bango mayele te bango nde atombolaka mo bato batanga mingi bayelaka bato makambo moko boye bandenge moko boya logique nzoka na makambo nzambe azosala makambo mosusu bino bozala bato na logique moko boye okutu nzambe alingaka te logique wana ke donc okomi na baraison moko boye na logique normalement biso totanga boye te normalement likambo ekozala boye te oza kotuna soki papa aposa limia asalela journalisme wapi yo otangela ngo soki yo otangela ngo oza na nini okoloba tata mokolo bongo aza na mwasi na bana na ye azosalela tata sikoyo ngoki anganya lingomba ya nzambe okende koloba ke wabimisa mukanda bino bato botanga boyaka na maloba wana siko classe yango bana ba fungola chaîne na ekoma all so ya ndengeni te fala ta chaîne wana osalela lolendo ebeti akotuka poto kende zonga parfois ata classe oyo tanga wana fale pesa ata mosala na compagnie moko boye ya grave mais nzambe atalaka oyo aza lolendo mingi eza malamu te eza vraiment malamu te yo journaliste otanga ya classe siko wana nini oganela ngo nini oza mwana mabe oza 26 soko bongwani te ekozala pasi mpona yo ndenge boyi papa Tracy nazongeli yango boyi pasi moyema okiangani pote bango moko baza kotambwisa ye alors nga soki yo komo ya otelemela nga na otelemela wana olakise kiye mwa wana pouvoir akotelemela nga te oza na pouvoir te koya koloba mpe olobi osilisi oyo nga na koyeba nani aza na nsima na yo n'importe quoi ezala mbala no asuka na yebi yo po soki ozokontinue nga na kobimisa vi na yo siko oyo mokili eyebi te na yo moko kosutuka ebimi ndenge nini po ntango nzambe osasu baje te nga na kobimisa vi na yo te kaka bapambala na kokota kati na yo oyo ezalaka na nkuku omoni oyo ya molili nga siko na kobimisa yango na mokili yo moko place bando vanda okomi okanisa na likambo na ndimaki te ebimi ndeni yanga baforme ya baémission nange eza bongo ntango nzambe akobomba su bato te ntango oza moto ya mabe okobima epi mutu na mutu eza koyebana na misala na ye maka bafilme ozokende kosala eza misala na yo nde eza kobima
parce que moi on na lobaki moko na moko misala na ko yebana ki mona meso ko ba filme ya bongo mwana mibeko wa simba ka bible soit des ankengi a sala ngote après avoir ko simba bible okyo ko lata perruque okyo ko sala film aussi mundu ki ndo beta bato parce que moi on ngani wapi apambolote ozo ko s'incarner misala na yoti tango ozo beta masasa esprit ni ko takati na yo ozo ko te ya bana ni bana pe bando simba mindu do beta bato. Ce n'est pas ça. Alors que yela ngalo yengi ko répondre ngate le cause na raison. Na bato bazo landa yo wana ba mo le cause na raison. Ça na raison te. Misala na onde zo komona na mpoasa. Misala ya moko na moko ekobima na mpoasa. Yango yo. Alors que bananga na linga na répondre yo na yebisa yo soki yo zo mona ke don simo ya 20 wana oza ko publier wana. Eza malamu, eza lisu. Biso to kolobela mambo wana te. Tokoki te ke o balobela yango babetelo ngo maboko te zéro et pas mbolote yango te ko sala ke o banda ko s'en sortir na vie yango te za biloko ya mabe biloko na biso to melaka te to ko sala ngo ba publicité te eza lisumu to melaka 20 te to melaka 20 te ko la biso lo yenge te ya biloko no zo sala wana ya mabe wana donc o ngana ko répondre yo yango ngaso ko continuer pa na nga nakobimisa vie na yo o bomama na nkuku ekobima na mpoasa. Alors arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Nakopesa conseil oboyi ovandi na sala rando na otepo okokanga te nana muntu te kotikala okokanga na vie azate na sala ka rando te na yaka de côté ya bino prédication agressive mais ezala ka rando te mais tellement que omoni oboyi na yo émission na nga maté ya na apprendre ou à laisser. Ce qu'on dit est action implique lobby. Ce qu'on néglige, lobby n'a pas okuta na pekaka. Okuta. Pour nous soyons en lobby que la vérité. Les apports n'a bien na yo. On néglige et tali. Merci beaucoup à tout balandinga. Tout le monde à la prochaine. Bye. Kibangu na longi mokili Mwebele mine mobanda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga